Silva. Maman Mélanie azali camarade. Donc autant que camarade il est qui bon au maka au pelisaka ba moto maka cité. Faut quoi ko ibandeli makamo ko la situation ezala kaka. Donc voilà un peu en moni coquette ba bisou nde tozaki wana kaka po tout comme bezala te. Et donc c'est ça. Les autres ko na bata maki ba mona ngate te. Mabasa. Yekima kikeri kwende wo kitambobe. Kitambobe. Kikeri kwende wo kitambobe. Kitambobe. Ima kikeri kwende wo kitambobe. Kitambobe ko. Nakadi, sopera kisatwe. Nakadi tomamu, akipeshe. Bienvenue sur la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Je suis heureux de vous retrouver sur Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Segon Kapanga, Kapangalogie, les guerriers de la presse. Et merci, bienvenue dans votre émission Libre Parcours, émission à caractère socio-culturel. N'inkato mesana na kukumbela bino babone nyoso ya Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Big salutation à notre boss Mbuta Makengo Métro na madame na maman Mbumba Makengo basa Hollande na résidence vraiment na Suisse. Vraiment ba salutation na bino et puis merci encore une fois na babone nyoso ni boza continuer ko s'abonner, bozo commenter, bozo la biso ke boza ensemble na biso na Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Lelo na zanga mon côté, je suis avec ma consoeur, Aza consoeur, Namsala et théâtre, en même temps, Aza artiste, comédienne, en même temps, Aza réalisatrice, en même temps, dans Amar Bébé, pour découvrir ensemble Nangai Awa. Maman Da Silva, bonjour. Bonjour, c'est Go Kapanga. Oui. Plaisir de le partager sur le plateau ensemble, Nayo Maman. En tout cas, Naza Penzana est en macasse vraiment. Donc, ça fait un bail vraiment. L'on est partager plateau, en tout cas, c'est bien. Donc, c'est Maman Da Silva, Fifi Mbingu Da Silva. Donc, Oeboyebaki, Azaki, moi aussi, il y a deux fins Lissalangomba. Lissalangomba, ouais, c'est Sabino. Donc, moi, je suis à Tika. Maman ya bananaye, Oeboyebaki, Yeyo Maman Da Silva, Ndeto Yambie, pour que tu aies quand même à solo. Concernant Moussala et théâtre, maman, n'engeni mikolo yote koleka to zonga mwa mukie sima mikolo yote koleka et association to mona ki ba association ya bino ya artiste et comédienne oyo ba papa batika et mboningi ça internet moi mikolo leki ezaki dia quoi. Veve boningi si après to mona bino suna kinga kati maman Oliva ya mbibino c'était comment? Bon, ezaka déjà tout ça là déjà famille. Tout ça déjà famille moko boye, to kutanaka, tout ça déjà bande écoute. Oza na problème, oza likambo boye feti, to matanga to ko kutana poto solo là. Po ezana ma bete ko sangana. Ndo mona ki ndeto ki na internet wana ka ndenge zala kaka. To ye po public ne peut mona ti. O basi na biso to boye ba mona pe nde yango to ki na internet déjà. Voilà, après avoir choc cause la déci ya makamba bakoli nde bugende ko maman Oliva ngende ko quand même ko pesa mno joie na kingakati. Oh non ezaki pona ba choc wana te mais déjà ko kena kingakati ezaki déjà kala déjà maman ibisa biso déjà qui donc alobango déjà ta 6 mois avant albi que notre ozana na kingakati poto meka muke ko solo là tous en ensemble donc ezaki pona ba choc te to la tara déjà. Maman Da Silva apparemment les solons ont déjà les cartes et puis non quoi moi mukie mais tant on m'a camarade bima ya bakoli bazotanga moi si papa sans souci moi si surtout moi si sans souci moi si ya Pululu Coco bikotele donc moi ça dadi moi bato tanga mai moi mingi bon mais on dit yo ozaki réservé hein côté na opinion de chaki shote na likambango comédienne pour yo jouer ka to ne obomai no ka moto. Bon, ezako boma moto te na za comédienne coquette c'est ma petite sœur. Donc c'était que on a pelisa moto to na boma moto te. Balba soki likambo ezali faut kozala au milieu du village. Donc c'est ça peut-être ba mona été que Da Silva loba ki te coquette za leki Da Silva. Maman Mélanie azali camarade. Donc autant que camarade leki bon obomaka opelisaka ba moto maka cité. Il faut quoi yeba ndeni makama ko la situation ezala kaka. Donc voilà un peu en moni coquette ba bisou.
nde tozalaki wana kaka mpo toluka mabe ezala te. Et donc c'est ça eza te koona batamaki bato bamonanga te et surtout mpe ekuta ngaki nazali na batournage nga en tout cas natournaka mwa mingi eza mingi baévénement mosusu baninga bazokende yo okokokende yango te puiske nga naza na tournage omoke l'air baninga bakendaka na internet kokende koloba makambo wana nga déjà nazali na tournage donc okokoka te tournage yo oyebi soki tobandi yango mardi ekumba biso ti samedi soit ti vendredi 4 jours tourner 5e jour ezala intervention donc ezala makambo ebele nazala vraiment te donc voilà absence na nde nazalaka te. Mama da Silva eza na bato oyo bamekaki komeka koyebisa ngai mwa makambo ebele par rapport ne bayebaki ke na koyamba yo concernant défunt Lisala Ngomba oyo azalaki mobali na yo ça fait bayi Lisala Ngomba kufa bien que wana peneza ezaka mwa parenthèse tofongoli masolo osolo ezali ebele mais c'est comme si mémoire à Lisala ndenge ezalaki souvent année où il y a Koufaki, ça quand même quelque chose, qu'on la moussa quand même mémoire à Batbaye, Balisala, Ngomba, Zalaki, tout ça. On dirait qu'il parango li sous-souté, bah hommage à Lisala, on dirait ça la rango li sous-souté, et ça dit à quoi? Bon, 11 ans passés, c'est trop déjà. Tant que femme, une fille, bon, 5 ans déjà de l'équipe, et donc 11 ans déjà c'est belé. Lisala pas une famille naé, donc une famille naé. Donc, c'est qui a sala qui une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou est-ce qu'il qui famille pesa la peau, on a peine à zaba makamna mususu. Nazana bana, nazaba makamna belé, ou c'est qui fina continuango, donc on a cause à kate basé, quand on a ça que l'eau moro boé, donc on a comment vraiment makamna mususu. Donc voilà, c'est ça. Tout le monde au ticket là. Blaise Mabanda vrai zoba yene mutatika la pena mingi ko ça hommage à Lisala Ngomba tant que papa na ye yazaki papa na oui yazaki moi na liboso ba bimisa na théâtre donc c'est tout à fait normal eza mabete donc ceux qui mabanza ki asali loko ya papa na ye tout le monde on mabe pourquoi non tout le monde on mabete mabanza tous années tout le temps tout solo laka ata soko nga sala kambo maman na sala bonga bi non sala donc c'est mon fils donc il aza mwana moko aza respect yango mo pe vine des okende liboso mbangu lelo azokende azotamba ba Afrique mobimba donc il blesse mabanza mon fils je t'aime beaucoup donc bambote na ebele vraiment donc voilà raison yango wana blesse mabanza vrai zoba donc bambote na ebele Mama da Silva toye ko beta sko nano musala na ya théâtre parcours na yo parce que ndenge ozaki na défunt Lisala Ngomba ndenge kotaki musala na théâtre lelo quand même oza parmi ba scénariste ozokoma filmer ozokota ba filmer na tozomona na bokeseni et ba filmer zo beta tozomona na RDC artiste en tout cas ozo pesa penda ozo marquer penda temps et na musala ozo sala mais tous on a un parcours pour que tout tombe wana tous on a un parcours à Mama da Silva banda théâtre ne ouais parce que tout le bango déjà moi belé tellement ça et pour la première fois tu as mon chaîne oyo betela batuna moi parcours na muke bon nga pesa na banda théâtre na nga ndenge ezalaka na église une église na bandi théâtre dans école non disons na banda on a école na zana muke penza na une église après si connaît na télévision boinde na banda ki na coupa Lisala Ngomba donc atambo na ba groupe te ko na ke des groupes internes na ke de boité na tambolité na bandi na coupa Lisala Ngomba na bandi na akena epe ndenga pe na tikali ko s'imposer na kati ya monde art na tikali pe ka bongo donc na tambolité ko na ke ba groupe na tambolité donc parcours na nga yango na banda na école na une église ti na ye kokote pa Lisala Ngomba donc voilà parcours na ndé na tambola yango wana. Mama da Silva nga na lingi penato solano beaucoup plus mangamba théâtre to kota no moi ba sujet belé na mukuse pour que te faire comprendre ba l'émission oyo eza vraiment to ça peu moi analyse na kati par rapport ya ba fait makambo eza o le kamikolo surtout na monde à théâtre yango pe to kolobela Mama da Silva nga na félicitako parce que tango Lisala Ngomba akufaki olakisaka bolingo nini ozaka na Lisala Ngomba osailaka Lisala Ngomba Pierre Tombal oyo moko na ba moyen na yo moko na ba possibilité na yo mais lelo oyo affaire à Pierre Tombal na ba artiste comédien comme le roi likamususu et comme il faut ba sangisa ba mbongo ba cotisation salama et comme on créer ba polémique ma bébé et tant qu'artiste et comédienne et tant que yo pour ça là yango na cadre non ya bolingo ya mobali na ozaka pe artiste et comédien tant que yoka ba débat wana ba faire à Pierre Tombal comment créer net ba polémique et comment commander dit comme ya monene na artiste comédien et tant que artiste bazai belé
ba possibilité oui ko ça na pe pour honorer ba artiste ba Pierre Tomba les ana mais et comment le problème mon est grave. En tout cas c'est comme makambo tuna batu vraiment. Bon, en tout cas na okota penza makambo batu te c'est go limbisanga vraiment puisque ce qui nazo ka ba polémique ngamo pe na yo kango et comme na matoi nanga. O ba sala ki boye ba kenda ki boye. Bon nga vraiment nde nzamba sala nga makamba polémique na sala nango te. Omoni na saka mutu mona za très clair. Yo yebi nga to vandi no trona loba nanga mingi so likambo za za polele mais makamba ba polémique en tout cas da Silva sala nango te. Nga so na saki Pierre Tombal na talaki. Na mona ke en tout cas poto soutenanga makasi. Na mo ki na za na mbongo mo ebele. Poto etindelanga na tali na bi mbongo non sana ngonini so na zwi mbongo o eza pona ngate na zo pona mutu tel donc na zo pona lisala ngomba donc nati kana c'est les Pierre Tombal na ye pour famille à la laisse ngamo pena za laisse peut-être bana un jour so bakoli bakomu na pelo ko wana nde voilà raison na na kenda kana zo ka mbongo wana na quelques comédiens ba soutenir ka pe na kati ya makambo ngo nde na saka Pierre Tombal na ngai. Donc comment la question bande ko ba osala bo peut-être même sunga na saki bongo koko azana idée wana te Gisèle azana idée wana te ya madoza na idée wana te mama Charles na idée wana te baninga musupe bazala ba idée wana te mais nga plutôt na na idée wana na sala kinanga. Bon peut-être même sous ba idée mais tant sauver possibilité izangi. Bon na éviter nden ba vivaka non côté na vie privée na bango te na éviter nden ba vivaka te peut-être ba zapi na possibilité te bande ko na bon et ça peut ma BPT second puisque comme on a qui tant dadia kufi dadia zena ba fanatique ebele na monde art azaki na baninga na ye ba moto ba bité to kotika dadi boete famille sele lokote biso moko bande ko na ye to lukato sele loko wana donc nga na trouver pesa mabete soki ba sele ki dadi tombo ba sele mindodo tombo bazaki ba ikona mboka na biso donc pourquoi pas ba sele bango eza na mabete mabera kaka l'air ba discussion sala maka ke omoni mbongo esaki bo mabende kota kawana mais ko ke ko sele mutu loko ya mabete eza normal ba sele na bango we quand même affaire on a aussi ba Pierre Tombal les artistes ya ba kenda o ba honora biso quand même ça il quand c'est bien ningi ba to mo sala quant à moi ça bien pourquoi pour ba tombe musuto mona wetikala kaka bon soki na cimetière okuta o muto azaki kombo muto azaki boye ba tukutu nda cimetière ba ba ko tala cimetière mutu na bino awa ndenge tikala boye e bando sala honte mais là bazui di canción que to sala Pierre Tombal pour na dadi pour na visa pour na boye en tout cas bravo les artistes. Balbaki balingana te mais to lingana ka bravo. Bonne gueule là qui ça. Au dévasenga balingana te balingana bravo mais to comme la biso. Ya ngo de la miye biso dali bela ke to lingana ka. To comme la biso donc héritier Jamba webi ndenga lingaka zala wana ndenga lingaka voilà. Toujours continuer Mama da Silva par rapport il y a lelo ba polémique na monde à théâtre. La polémique où ils ont les lots dans le monde à théâtre parce que aux AP concert mère en même temps concert parce que ça la rappelle musala où on a dans ça aussi par micro la polémique les lots état que concert aussi par micro ça la comme ça on a dans ça là ba biloko ils ont les kalelo théâtre yo bandaka époque au biso to yebi époque ali salangomba na théâtre ya lelo oyo ba polémique côté belé na artiste comédien. Tant que yo vanda ko sala analyse et tant qu'artiste au lobarani. Bon au départ non tous aba na Nzambe mais nous on a deux volets. Premier volet ba polémique on a pesé ça la bien té comme on a oyo na o bazaki ba pire mais ba ba comme ba moka ba se séparer kaka ba polémique bandi quant à moi il dérange aka on est le premier volet na deuxième volet bisika bat bazali ba problème ezalaka toujours même bozaba na tata moko maman moko na ebisio second ba problème ezalaka kaka et bon surtout côté toye ko sangana toi outi na famille na ye aye na comportement na ye aye na éducation famille na ye donc problème ezanga te donc ba problème ezanga kaka puisque toza batu basani kuna kati ba eloko basani tutana otie basani mbelo kangisa bo pour panzani donc ba yoka kite panzani donc c'est ça ba polémique pe mususu ezala pe pona mutu mususu ki na ye liboso a continuer carrière na mutu super tikala ponde to kana monde art boye to yaka ba misusu to ko tika baninga to yaki te ponga pena za l'artiste non yo kangote to yaka intel mutamemanga mais intel on a sala susu te akenda intel on a tikala azope komba kenda donc voilà polémique qui en quelque sorte na ndé la personne de voler ça ma beza pe ma BPT ça ma BPT ndete Mama da Silva boye apparemment azana be kirité et kirine ming to mona ka ba femme veuve ya ba artiste bekiri ndeti ya ba artiste comédienne ndenge koma mwa ba ekiri bekiri
souvent tout le monde à côté na makambo ngwa bekiyo. Bon, nga na eza ndenge na nga na kola bongo. Na kola tiki na zakaka na ngambu moko tuna zaka place moko bote. Nga za pona batu nyonso. Donc so tuni bato ba vanda nga bien ba yebi nga za tiki ona kama makana mtu moko tuna kama makala ba mama na ka ba mama Charlie to ba sa ba sans souci te. Ozomona bango ba za déjà ba mama nga na za jeune par rapport na bango. Na za na batu nyonso théâtre très bien. Soko Ipa Ibakata très bien, Gabriel très bien, Souzy très bien, Zidane très bien. Donc Barcelone, Mimika Bongo, donc ngana za pona batu nyonso. Ndena se discipline soki to sali musala, soki to sili si donc to sila ni wana. Donc non qu'il était que auto ke mila na place mo na terrasse tenga ke ndate. Auto uti ko kunda matanga mo auto ke ko vanda quelque part na vanda raté. Donc na kenda ba makambu nyonso. Yango mona ke batu ba ke ba mona ngate. Ba mona ngate puisque biska ba fanda ngaza la te. Non, ça que tu kunda matanga mo botu to vandi na ekiri mo botu bela masanga musu. Ozonga te second. So que tu kunda mo to kundi dans leto ba o mataka corps. To kabwani wananga ke na suite transport. Donc le si ba mesana nga bongo, ba mesana nga peka bongo. Ata na tournage to sisi tournage. Ah ma copine. Nga na ke ma copine to kutani lobby. To ke sute to vanda quelque part to ça ba makambo wana. Sikondi to vanda te to vanda na terrasse mo na place ni. Boîte na kota raté. Bar na fanda raté siko. Ba troupe mo okuta en place ni. Non, non, non. S'il faut dire, Maman da Silva, le théâtre, tant qu'on vend au talarango na angle moko boé. Au monde théâtre, ils ont mata, tous ils ont kita, tous ils ont qui est na niveau ni. Ah, théâtre qui est nango, hein. Mais moi, ben c'est ça moi m'kié, mais théâtre qui est nango. Qui est nango. Moi, ben c'est ça moi. Ya mike obiso moto yebi na kata monde art yo artiste yebi. Ba makamo oto nga kezala ezala raté. Donc moni moko kita théâtre ça na ndenge wana. Donc c'est ça. Lelo oyo Maman da Silva, tant que tu as masola théâtre, tout ça qui lobby, je crois bien à église, il y a six femmes, voilà, donc c'est comme ça, il y a pasteur de la foi. Parmi makambo basaki qui va commander basangana pour na makamba Goma, ko soutenir Goma pour na éruption volcanique et ça na makina Goma, basaki quand même moi aide, mais tout le monde a eu par rapport il y a prédication pasteur de la foi lobby bata théâtre balingi ba polémique bata théâtre balingi ba futilité baza ko sala ba bilo mo ezo ko sala ekita culture na biso place ko luka ko mata culture mais na théâtre na biso rien que ba bilo ko ezanga tina yango ezo régner banti valeur nde baza mo trop Maman da Silva tango yo tala ka bongo souci majeur na yo ezalo kana na musala ngo ba musala musala ngo amunaka na sala de musala ka mo epi na tiki zate pour na message de na musala ngo mais apparemment musala ngo on dirait ils ont vraiment na vite tout ils ont pu s'éviter tango yo tala ka souci majeur na musala théâtre zarani. Bon, comme on a pasteur Jean-Paul Mayata Loba, ça fait mal hein. Le pasteur Nabi pasteur Placide mon papa bonjour la message na pasteur Placide mingi pasteur Jean-Paul Mayata ndenga lobi bongo et ça la passe ozomona eloko moko boye ozolinga ekende ndenge moko boye mais batu moko boye bazo négligeango donc et ça ka passe makasi donc dans le monde de théâtre bon ndeka na lobaki to ba famille ba éducation za différent yango ka fu ba antivaleur ezala yango ka ba makambo ezanga na fo ezala kaka po touti ba famille différent donc touti ba famille moko te mutu na mutu parent na pesa ke éducation na ndenge na ye nga ba pesa na ndenge na nga wana ba pesa na ndenge na ye mususu pas éducation ba parent te azo éducation libanda ayi na ka maman na théâtre wu à côté nango bon anti valeur ezate point ezala donc partout sur le qui et ça na ba société na biso ba anti valeur ezali kaka po touti ba famille différent donc yango c'est la biso passe makasi mais to sape ba nzambe te po to luka to kokisa bat nyuso ba ko kandenge mona biso to ngana ko kandenge mona batwana to nzambe te donc nzambe kam tasala ki asangisa bat ba ndenge moko donc c'est ça. Est-ce que Maman da Silva pe na parcours na ye à parcours artistique na ye na carrière na ye à se reprocher à l'élo moko bon nga moko na komi yeba te batu ndefu ba yeba nga ba o bavanda na nga mingi nde ba oyeba ki Maman da Silva na asaka boye mais o nga mo na mi yeba ka na silika trop vite wana pezeza nga bato ba yebi nga so vana nga mi na linga buzo bate soko seka ke mbamo na siliki donc asaka bongo mais bato nde ba oyeba nga mingi ba o bavanda na ngai ezala yo sego ba ki mais à côté mona ko pezo zaka boye défaut no zaka boye mais nga mo pona ba défaut na nga en tout cas eza moi passe no ba tenga ba pesa ka ba les meilleurs na nga kaka nga na ba kana na nga bien na nga bien ba lo ba nini
bato ba batalaka yo moi quelques-uns o batalaka yo ba approchaka yo ba yebisa ko ni ba fan na yo surtout. Bon, c'est comme la bombe Voilà, donc Maman Da Silva bombi na ye. Donc on est libre. Hein? Donc c'est ça. Mais Maman Da Silva, lelo oyo tango oza mwasi ozwaka quand même temps na yo ya ko réfléchir pour na koma ba film parce que tout le monde musala na mingi ba film bana mibali nde ba koma kango. Mais tout le monde Maman Da Silva oza makasi soki bato ba ebite ngazo nazo peut-être ko rappeler bato Maman Da Silva koma ka ba film belé oyo koma déjà je crois peut-être autant ata ba titre nango inspiration wana ko koma ba film ko disposer temps wana ko koma ba film ou ça la on est ni pour y arriver puis ba film en oizo sens et ça la quand même bato pe ba savourer penda ba film no ça la bon en tout cas c'est que ba idée musu c'est ça ndenge nini et l'homme musu zaka pe don et l'homme musu zaka don neti ngako koma film ba laksanga mbala moko si je me souviens nazonga moi si mamukie lisalango bomona 4h du matin la musio la muka na comme scénario omeka ko guider ngana makama mike ngasa na pongi na lali no ba koma ngosko ndena bando expliquer boy ngabi OK ça va merci tant l'action na esila nango et ba film e belinga na bado ko koma déjà kala ba ba te na komaka là ba tableau musu ba bilo musu nazo expliquer ko ngo bona sele film mo bana pesi akina ope kuna na tournage PSUPV na sele film mo bana pesi akina ope PSUPV tindenge na continuer lelo donc comme pas na mona ngo donc eza elo moko o eza pete makasi pour na mona ke eza donc moko ute panze nga vanda boya to kokinde to so la boy ba idée zanga dana mtu ezoya eza na kati ya taxi so yeye na zuka téléphone na papa na komi na vanso kuna na kati donc eza moi passe pour na fouter na film eza ba film be na commerce so kota boke senzali TV okuta ba film o eza kuna so eza 30 films c'est que 25 eza yanga so que eza 40 films c'est que 35 eza yanga OK pas arme lourd nazali na H2 Vision TV na comment ba filmer na RDC artiste papa Serge bonjour na comment ba filmer ebelé donc il kokoma na monango il y a des façons na scénario na sina yo kiango tant na kana ba dio koma karabu parce que basi mingi ba femme artiste mingi ba vraiment concentré na ba filmer tant so ba na ba scénariste na bango mais yo penda au disposera temps est-ce que et semblera difficulté côté bana côté occupation sous non aura temps concevoir ba film mais ça vraiment beaucoup non puisque ba même bible dit chaque chose a son temps donc nganaza nga comme plus ming na butu soit na ko comme partir à 10h du matin plus ming na comme na 4h on mo bana bazaya ulala oza musala osala te oza ka yo moko 4h vraiment na banjo comme film en tout cas na comme bien mais si on a bien comme quand ba 12h bo seconde ko commenter yo za to solo la na yo papi makambo za mupanzi RDC artiste za mupanzi ndeko Jean Paul za mupanzi fubo solo na bat moins belé siko osolo ndenge ni mais ko comme bonga na ba R wana na comme on peut être très à l'aise au moins il y a des fois na comme kaka na komi mukie mais nyuso na comme on na zo comme na zo pa mutu etondi il y a des fois ba idée mso etika na ope na mutu okomi film ko za na 9 puis okoko tongo 10 épisodes mais na komi na ka 8 nga bia to suki son ka tant bo senga deuxième saison nango donc il kokoma eza don moko onzamba pesa eza don ngate nzambe nda pesanga non il y a des films msusu ba raté zalaka au mona bat msusu ba komi ba film au mona mutu na makolo ezate au mona ke ezate oh bandi bien ko suki sa mabe tout ça ba film ebele na mona ngwe belé so hotel bien film ozaka na mutu mais kingo ezate hotel bo ange na ngwe ezate makolo pe ezate mais tellement que la chaîne est déjà abonné belé film peut bêti nango donc abonné de les batal ba mona mais c'est compter ba c'est compter moi pas ba kilo vie mais na mona ba erreur belé bon nga pesa te ke na koka mais ba erreur on na bi na mona pe ba ninga mususu pe na mona nanga film ezaka na mutu kingo ezate donc film ezana sens te histoire mabe et donc a kitoko te na mona nanga film no ba reprocher côté bon nga la film nga ba reprocher mais ba si ba reprocher na film moko balobi nanga osuki siango mabe donc na seul film nanga kitoko bato c'est bazo commenter mais na suka babi bo si film o mabe bon quant à moi na mona na siango bien mais ba fanatique babi na siango mabe pourquoi ba fanatique balinga to sala oyo bango balingi raisonnement bango est-ce que mobile o kanga mwasi ona yebo akoboya ye mais nga na yebike ba boya te fa bongi c'est pour akangi en pleine action te tant so ba kosile makambo mais public alinga na sala même ça na fanatique na te fanatique na kweya parce que public alinga ko bango ndenge ya zolinga
on a nakoma bon tinga nakoma des scénario sing nakoma nakomi bon Ba surprendre ba fan ba public na biso voilà. Maman da Silva film nini oyo et yo moko tango vandaka parmi ba film non sala oyo quand même et lobela ko mingi ça peut film moko e bêta et puis yango moko ya parmi film oyo et ça la raquet au réfléchir mingi par rapport à ça. Ah bon ngana ebité na mona ka ba film na sala e bêta nango oyo mona marka yo parmi ba film nasa ebele markanga nasa batite ebele ba ménopause ba surprise daron nini l'absence de ma mère donc batite ça mo ebele donc nini père de fille film am nini awa esprit incube ma propre sœur donc ba film ebele o so vendre au taliboué ngam na komi film mais Betty dans ba film on attend ba kombo et ça ba film belé on attend comme on a dit oh ngam na ko ba film ngam na ko ba film et ça na belé voilà da c'est tout monde qui doit faire la fin émission parce que les autres bêtes aux on pendant temps mingité lelo oyo na ba fanatique na yo na musalo sala ka kokoma est-ce que vous avez quand même un mauvais souvenir oyo eza qui etam sou ba pesa chanceté oyo tikala yo peut-être na durant carrière na yo be mutu mo abeta o libako ça arrive aussi ezala kana penser na te ba mabako ezana ngo ebele mais lokwa na chama kamna mutema te na oyi bango souté mais ba mabako peze ezalaka au moins hôtel do mono bi oyi peza poso tika na yo ba collègue ba producteur pe il y a des fois ba pesa ba pe mutu passe donc sur ngeke ça bon mo benga o comprendre na temps ozaki wapi ya zolo bandenge mususu au moins pesi o kanda mais étant que les revendre sa exprobité yenda comprendre ma be na mekana expliquer boy. Donc ba mauvais souvenir ça non mais ngande na kanga makamna mututi na bosanaka soko lobi nanga buwe nga bosa na ba makambo be na lexaka olobi nanga bona lekisi olobi nanga bona lekisi nanga donc c'est ça. Maman da Silva toza matanga collègue na bino mo auto père de papa si la bisalo parce que tout le monde a képé na ba film même soso yo koma beaucoup collaborer na ye moi malobeza par rapport à ça. Oui mes condoléances si la bisalo malgré na pesa qui déjà en action sur la télévision. En tout cas, ma chérie, aux amakasi. Pour si les amours sont malamu, les amours malamu vraiment en tout cas, aux amakasi, on est de cœur avec toi. Nzamba pesa au mamakasi puisque kobungi sa papa, muto ka passionné za yé. Pour ngape na bungi sa papa, na ebi passionné ça la makasi. Donc il na ebi que si les ana pasi moko et surtout ba mesana ki makasi na papa ni bazaki attaché makasi na papa na ebi ndenge na zoyoka. Ma chérie, za makasi nzamba pesa ka pe nzamba zwaka. O non le bakaka yango wana mutako bondisa yo eza ye moko kolo yesu ngana ko bondisa yo te mais ezala ka makasi okay na matanga sila moi désagrément mo ba elinga osalama par rapport ya mutu so ya kotaki na chambre na ye tout ça yo en tout cas non kolonga ko émission awa na okepe kuna en tout cas koyoka o wale na zeku nga atika yoka ngote na ebite ni elekaki nga ebite mutu mo akotaki na chambre na ye moi suspect mo ezalaki tout ça par rapport na matanga. En tout cas, non, on a bien noté. C'est que si on a eu quelqu'un qui a le mais le cas n'a eu quitté. Donc, moi, on a le besaté. En tout cas, on a eu qu'on dépend de Cassico. On a bien noté. C'est une opération moi ça le système moi ça le Hollanda rabat na matanga ba Hollanda rabat tout ba Hollanda te mais souvent tout le monde n'est pas si là ba te belé va répondre. Les a possible à l'arabien ça a des fautes c'est non yo. Tout ça passe. Na ebité bon. Ba biso Hollanda ka ba tout ba Hollanda yo pété. Mais ndé ba Hollanda c'est ka Hollanda kat. C'est qu'à l'endroit quoi bat ba kekune belé pour bat baser belé makasi donc c'est que si la bisalo azaka malamu na batu bat pe ba Hollanda pe na matanga na bango et ça peut poto tous les lapé papa pour ba biso ki moko suis pas donc c'est Mr Pignonso donc si les amants quoi ba artiste le ko la suis pas donc je suis artiste nyonso tala ka so bonga boza na tournage jour corps que ma tournage ezate donc c'est que je suis ba nyonso tout passe wana donc voilà un peu c'est kalandaka bat na matanga polémique ko za na musala mais na makamso te polémique na musala ezala nango au moins concurrence ezala loyale il faut tout ça la concurrence pour ngana bimselo na ngeza na bien on pas bimsa bien mais na makambo matanga eza makambo sus bandeko so boza na ba problème ba ninga landa muninga na matanga oyeba ki pena su papa na oyela su kolelisa ye donc polémique ko za matanga tipwana non bamoni dinana bamoni batebele basara masala batebele o ba pensa que ba royate mais to mona quand même présence na bango na kata matanga bon kasi bamoni bazaki baninga boso bozali baninga est-ce que ça batie mundelo bolo basute fi mobimba non binemi mususu na mususu inane bokati na bino 2 ans bokati na bino misusu pe circonstance moko ko ya po boyokana
peut-être yango circonstance oyo ekomeli sila badina na bango ke noto kende ko consoler muninga na biso eza pele msu moyen mo bakoki pe ko sola pe lisusu donc inga kuna na encourager bango vraiment eza bien makasi bakita muninga na c'est la famille malgré tout c'est la présence à Ursule Pechanga mais c'est la famille ya pe soué na peut-être mon appel ser na ependa oyo batu mingi bakaya ah okende ah okenda qui était pourquoi là spécial komela qui est on m'a dit c'est que l'autre bosanaka mutu musu na matanga bona sous présence na a comité pour azakina ba empêchement belé akoki koyate mais au mona c'est déjà si la testo ah si la bisa le courage bona mes condoléances et ça là nango pe et ça a été présence pour mutu moi aussi présence même ça na mama pété mais oya komelo testo même ça na mawa donc peut-être ba occupation ezakande belé et surtout on a kinya mboka bana na bana mboka koluka kwanga koluka lipa ah donc peut-être na sens wana ozomona neti nga sangwa sila tango yeli ngai nga mo pe petit frère akufaki donc moi que les mêmes jours nakoka kokende te moi message okomeli sila mais siko nga wana nakenda ki nga na pe lelo sous après émission na okesu kuna donc voilà un peu c'est ça. Maman da Silva toujours clôturer na question oyo tango tolobi makamba ba comédien tango lobaki ke non et ba comédien balinganaka toujours épinglé na tellement tolobela ki yango to sukisa koloba ba comédien balingani te ka ne bato balobaka. Pourquoi baolo baba comédie balinganité parce que ezalo quoi comment le roi silogan et agno so bato balobela yango affaire oyo action oyo ya ko soutenir bande ko na biso ya Goma na makambo éruption volcanique esalamaki na Goma to moni et NTPC papa Masumu basangani na ba comédien et pas pasteur de la foi pour que basala ba geste d'amour wana mais ce qui est grave ndenge to yebi ba artiste et comédien ndenge baza ebelé. Mais tout le monde moi parti ndamboka ya artiste mukie kaka ya artiste ba vidéo je crois bien zo leka na ba chaîne moi parti ndambo ya artiste Maman da Silva na nyonso wana et puis pour ezaki journée à prière pour journée pe ya ko aider bandeko na biso baza bato mosusu te ba congolais lokola biso oyo bazwaki problème na mkwe moko ya Goma Maman da Silva c'est bon yo ko pe bisanga ba micro na pe ma pamba pamba. Au moins, quant à moi, les gens qui ont été artistes et comédiens qui ont été. Pourquoi pour biso pe prière et bandaka 10h tout ça à 14h. Quand même ngala mona délégation non quand même baza. Oui, délégation ngé kindaki. Mais ngamo ko na kindaki peut-être mususu pas za kamo lokolanga prière et bandaka 10h et à 14h. Nga za lemba naza limité prière et angile. Siko de lemba angile ozomo de na ba saute de mouton wana. Non, on a déjà une impossibilité pour nous commander déjà kuna. Donc on a déjà aucune idée. Mais que ba comédien musu ba comité na éviter ba occupation na nini bazaki nango ki ba kenda kité. Bon na éviter. Ba comédien ba linga ba prière. Tiens, pasteur de la foi la première fois ta organiser ba prière. Bien que oza ina bien que oza ina problème ya kosunga bande wa Goma. Oh, musu za moi protection no emo boy. A moi que soit ki kuna Jean-Paul Mayata omone telema moi ekwei. Ma vomia ke na été. Et bien on biso nyso ba monde théâtre za monde ba kisi ponga mona na monde la basoza na kisi te za na nzambe soko za na nzamba solo te donc c'est que faut tika na yo po ba attaque yo ko zona litama to na mupende mbaso tu vas regretter hein oui tu vas basu makabe bebele yango na monde théâtre parce que de la fois théâtre c'est gona so za na nzambe te na zo yebiso nga na koma ba film ka ko koma pa na ozuli ngombongo te mais ozoma déjà ba attaque mo zo yela o yo na bifoza na nzamba solo so za nzamba solo te donc na tinjo mbangu ke zo no kisi so moni mo ete yanuka pa nzambe po nzambe ndaza le tout puissant yenda protégeaka yango monde ba comédien so ba kindena bango te peut-être na sens wana à moins que moi protection na za nango Jean Paul ke misango boy po exemple boso te pasteur Jean Paul alobake bino bata théâtre ba kisi leki po nga na pasteur te mais pasteur Jean Paul alobango na njil to za na terrain kuna alobi akamwa ya manda kontimate ke théâtre za na kisi mais tant a commis pasteur azomona ba collègue ne ba théâtre bazo ko tikeli ba kisi côté ndanzima ke théâtre za na kisi donc so pasteur bi ke théâtre za na kisi donc ako contredire yete pour amona ki bande ko ba ko tikeli ba kisi pa na ye pour a prier pour na bango donc bande ko ape bo sapeka bobo ke tikeli ba kisi ko pas pasteur Jean Paul a prier pour na bino ko boya na bonzambe donc voilà peut-être c'est ça ba kendela kité mais quand même au kibi pour défendre ba moi muke c'est bien bon ngala yebi ndalingala makamba polémique té na yebite mutu ni apuyaka nzambe nini mutu te ayaki po na nini po babile reste ceux qui déjà 4 baye ba représenter ba comédien nyonso mais ba ope ba été bango ba yebile pourquoi ba yela kité so moni oya te tinda biloko na tinda délégation na yo et c'est tout donc ça bongo moni
geste wana ezaki normalement ba comédien mais tomoni église a pasteur ya pasteur Jean-Paul Mayata nde pesi ba donc koleka ba comédien parce que ba comédien bazaki mukie photo loba yango eza soni ba comédien mukie nde ba pesi moi ba biloko moko boy wana église donc église ba donc e pesa mebele na ba enveloppe na ba nini eza ba ndimi ya Stephen si non eza nini église eza donc il y a pasteur Jean-Paul de la foi et sali penda passe sali soni na ndenge to yibi nombre d'artistes comédiens balinga batundi so yibi ils a fait ils lo mobo ils a nini mobo tout le monde batunda ke belé mais makambo lo sambo et puis ya soutenir bande ko na biso a Goma ça fait mal les a soni c'est que yo mo da so bon que za soni c'est qu'on a obaksani ngana lobi peka ke za soni po balobi to ke ko soutenir bande ko na Goma bazo souffrir bazo nyokwama mais to ça peut prier pour na bango mais bande ko bakete bande ko na ba comédien to assistant na ba makambu to assistant que ça ka bien te un jour ba kana émission ba comédien ba sali boto kendaka to pouvoir pe bato de ba kendaka te biso ce que to pouvoir bango donc ngai lo na muka na ko ba yango wana to kendaka et puis balobi ba obo mona na kité qui n'est l'enveloppe na yo qui n'est na ba bien na yo en espèce qui n'est aussi en église ya pasteur de la foi kuna nde bango baza mieux placé ba okenango na acquis des droits maman da Silva mais l'idée l'initiative est bonne quand même. Si eza bien makasi de pasteur Jean-Paul azoki idée wana baki de kotika biloko kuna na moni pe to na groupe moi bana lemba na mo pe gesho pe asali groupe on a SOS Goma au sal otindi quelque chose na yo sali vidéo eza mabete ndeko na suba za souffrance to monde ba misusu ba kimbangu bongo ba misusu ba za bilamba te na nzoto ba misusu ba za biloko kolia te soko sungi mutu moko za na souffrance en tout cas nzambe eza loko déficit nzambe au déficit nzambe nzambe linga bongo siko tango déficit nzambe mutu moki kuso déficit ba ba intérêt likolo bosko nzambe yo tile intérêt donc on sont sensible donc voilà un peu ko sunga bande kwa Goma ezango idemo mabete eza bien baza na passe makasi to soutenir bango même de ba prière na surtout to va na ndaku baza ba congolais loko abiso en tout cas tous en a bango de cœur vraiment c'est ça. Merci maman da Silva comme na suka émission et mot de la fin et puis on a tout noté par rapport à ba fanatique na yo bato balandio na chaîne oyo. Oui, par rapport à fanatique nangai na linga bino mingi. Donc c'est comme ça Silva mona lobaka so poto eza kite na isombe mobulu poto nde makambu. Donc poto nde makambu. Donc bande kwa poto bo umela. Bo zala zana bino kaka. Donc ba question so mona tuni nongai donc makamna nga ba film nde na komaka otuni nongai donc nazana na problème mo te otunité na yete ce que ça a permis ba pesa ba mbote ouais. Oui permis le numéro. Na numéro. Oui, numéro de contact nangai, on peut aller na WhatsApp nangai na ba téléphone ngamoko. Ils plus 243 89 97 81 572. Donc so bengi Ozwi da Silva yemoko. En tout cas, na opesa mbote pa ya papa Serge Mabanza. Balobi bambote no yango yo RDC artiste nde makambu. Balobi bambote no yango na bo Sainte Blessing Kim la Colombe. Balobi moi si moko nde bien makasi bambote no yango wana. Na pesi papa Jean-Paul Lushimba balobi ndeko Lushimba bambote no ebele yango wana papi makambo bambote yango wana pepe lisha mobali ya pembe bambote no yango wana bambote seko sekini kombo wana mon vieux Pépé vraiment mon yaya chéri pepe lisha mobali ya pembe mon yaya chéri je t'aime beaucoup bambote ebele balobi bongo vie kita malanda babi vie kita malanda bambote ebele oncle Emma Moulou ya bambote yango wana na bosa nte bana na ngai na linga ba makasi Maxifi bambote ebele Donnel Kinungu Onyx Kinungu Maxifi Kinungu bambote na bino ebele autrement dit Maxifi Domingos Onyx Domingos bambote na yango wana ebele na linga bino mingi merci na kapanga nde oyembinga na émission en tout cas et c'est pesinga makasi vraiment na pesi pe bambote na yo en tout cas na linga ba fanatique na nganyo na poto bo umela bo zala zala ba film no yango ezaka ta terrain. Je vous aime tous. Menini o ba ozo tour titre na bazo savourer déjà ils ont déjà en ligne. Oui, ils ont déjà en ligne, ils ont l'absence de ma mère. Soko na kata boké c'est ma mère, ma propre sœur. Boko ta bo consommer ngo bomo na kati en tout cas ba film eza yangwana bo zela auto lambela bino d'ici là ezobima déjà. Continuez ko s'abonner na RDC artiste, continuez ko s'abonner na boké seni, continuez ko s'abonner na Makengo TV. Bo s'abonner, ça biso tokos makasi. Baba sur la privé plus 243 89 97
81 572 numéro na ngai ya WhatsApp yango wana Instagram na ngai yango wana nyoso so bengi ozwa ngai na ba réseaux sociaux. Merci beaucoup Maman Da Silva, nous disposons du temps. On est la première partie de Maman Da Silva. Voilà, on continue Nabino. Merci Nabino Sobolanda qui est de partout. C'était la Maman Da Silva, l'artiste et comédienne. L'artiste et comédienne Issou Souli Salangomba. Donc on va à titre de rappel pour te rappeler Bino. Voilà, vous continuez à s'abonner na Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Big salutation à boss ya chaîne Oyo Métro Makengo Mbuta Makengo Métro. Donc c'est ça na Maman Mbumba Makengo baza Olanda biso. Bo s'abonner na chaîne Oyo bozala jamais déci. Derrière la caméra Héritier Jamba yem tozo ki soin ba image Oyo. Tokota na Bino bongo na prochain numéro. Bye. Masa Yekima kikeri kwenye wo kitambo me Kikeri kwenye wo kitambo me Ima kikeri kwenye wo kitambo me Kitambo ko